Voilà, merci beaucoup Madame Pona Mutuna Nabino par rapport à ces sujets. Je pense que Kwei Kaka, parce que nous sommes au mois de la femme, Basi Batombora Mingi, na un mois na bango, ça bango pour la festivité du mois de la femme. Merci pour votre question une fois de plus, d'avoir pensé à ma personne que je suis, Ndeko Moïse, oui bien que je ne suis pas le vôtre, je suis du genre masculin, mais c'est quand même si je n'abino ya par rapport à point de vue nanga sur la femme mariée, si elle peut-elle permis, et elle a permis pour naïa ça la politique. Alors moi je pense que les Kambotali, moi si y a là, dans le domaine politique, d'abord ils allaient consentiment entre l'époux et son épouse. Pourquoi je dis ça? Parce que en réalité, il y a un monde politique, il y a un monde cannabiso, République démocratique du Congo, bisomo en Europe, nous voyons comment est-ce qu'il y a de femmes premiers ministres, nous voyons des femmes ministres qui sont aussi mariées, au Bassara Moussana Bango sans tabou. Mais connaissant maintenant la réalité, il y a nous les compatriotes congolais, nous particulièrement les Chinois, connotation politique pour les femmes mariées et comment on a moins tâtonnement pour bangi sabatement sous moi. Pourquoi je dis ça? Parce que les lots, batubele va dire que domaine politique, ils allaient domaine moko ya mafia, domaine moko ya moyibi, domaine moko ya kisi, domaine moko ya lukuta. Alors, ce qui fait que mobile union so o ya tangi bakela sinae normal, la c'est cursus sinae, azali tam sous commerçant, azali professeur à l'université, ils allaient moi pas si point di maté moi sinae que quand on a ba domaine entre guillemets au ba définir sarango, le lenge o bazali ko banza wana. Alors, moi étant que compatriote congolais, je pense, hein, je donne mes points de vue, je pense que moi si au azali, moi si alibala, scène politique et bongi na été. Et bongi na été pourquoi? Parce que la femme politique, elle est une femme tellement exposée. Elle est une femme où ils allaient ko sengaye ba réunion à tout moment. Elle est une femme qui doit se déplacer à tout moment. Alors, dites-moi comment cette femme mariée, femme d'une grande famille, Mama Bana, Mobali, à Kozwaka, soin, yaye, ya bana nae, ya mobali nae, ya mosala nae, ya misala ya mobali nae, je ne pense pas. Parce que moi, si nazali wana azali maîtrise, moi ça azali ministre de la communication, moi ça azali dit ministre de la santé, moi ça jouera rôle nyonso ministériel na kati yanda. Et si seulement si moi si a commis siko ko sala, au komona la plupart il y a ba femmes politiques, libali na ba koma kalokola ba busuzinga les termes ba koma rola, ba to ba ya ko cha ba ka mwa maboko. Soit, excusez-moi les termes, si je ne vais pas choquer les gens, bah Moukala, soit bah directeur à cabinet na bango, soit bah conseiller spécial, tout ça parce que mon bal a sous la confiance, nayo mingi mingité vis-à-vis à définition politique autopé sanakati ambo kanabiso. À mon humble avis de Tingan de Moïse Moui, je suis sérieusement marié. Je ne peux en aucun jour permettre moi sinanga akota na scène politique congolaise. Deuxièmement, risque ezalinini. Ezali ba comportement ya ba homme politique marié lisusu na kati ya mboka na biso nezaka mabe. Akomona ça c'est une femme mariée, azana parti politique, azo militaire, lobi azala mandataire, lobi azala ministre, mais ozo mona, je sais pas moi secrétaire général, président parti politique, akomi opesa ba conditionnement pour natinda kombo na ona ba ministère, pour natinda kombo na lokola mandataire et sengelo leka na itumbele. Et Sengelingai, Sokingaïte Motomosute. Et tu vois maintenant la femme Kotala qui n'a militaki pendant 5 ans, pendant 6 ans. Et les loyo, poka naboya koleka nambeka, n'a raté cause à la ministre, n'a raté cause à la mandataire. Et vous connaissez les comportements, surtout il y a des jeunes mamans n'abissent lelo. Pour nabangoza, il faut mokile monae. Elles sont prêtes, il y a ça la nyos. Le col a mokile faut monae, et Sengeli Claire bien, le baïba qui n'a pas ministre et à jeunesse, babon n'a pas ministre aboué, elle accepte de faire ça. Alors bazobo ça n'a pas juste écouté mon abisso. Tant aux dit déjà qu'au Kenenambeka, yo zali moi si zali femme mariée. Qu'est-ce que tu apportes dans ton foyer? Qu'est-ce que tu apportes pour tes enfants? Au monde la plupart avec biloko wana mobile tazaki na moi bozuna epé décadence comme akaka. Décadence on attend grouper ça, mobile azai sous na fortune té, mobile mamogomité et comme il faut dépendre na moi si. Et moi si on a quand elle va comprendre que mobile n'a pas azai sous le côté a jusqu'au pouvoir. A du pouvoir déjà sur le plan financière, a du pouvoir sur le plan spirituel, a du pouvoir na makamwa yo so mobile comme le ko lasko échantillon. Mobile comme le ko la mwana musala na kati ya ndako. Mobile comme le ko mokengeli ya bana. Donc moi Moïse Moui, je ne permettais jamais aux hommes mariés ya kotikaka basi na bango ba kende ba sala ba politique. Je peux permettre à moi mibali ba sala la basi na bango
ba parti politique to moni parti politique ezali dirigé na mwasi wana to ebete mwasi wana nda tinda kabato mobali nazali entre guillemets autorité morale mais mwasi oake ya bandi pena na échéance ya moké kozala militant kobunda koya moké maman je suis journaliste qui date de longtemps, je fréquente des partis politiques, je connais des réalités ya basi ya mabala na kati ya ba famille politique ningelekana. Donc oyo bazali ba ko sala musala na bango malamu ba femme mariée parce que na bisika nyonso exception zanga kati. O bazali ba ko sala en tout cas courage na bango. Mais o ba ko sala ndenge neko Moïse mwaza ko analyser ba ke ba risque za makasi pona bango parce que politique ezala mandat. okende we basali yo biloko ya mbeka wana pona manda ya 2 ans 5 ans mais yo koti botutu na kati ya libota na yo obebisi foyer na yo à cause ya 5 ans ya pouvoir à cause ya 2 ans ya mandataire balimba pesa o quelque part tu ne vois pas avenir ya bana avenir ya mobali ya lobi donc ngai on a ko senga na mibali nyoso sérieux intellectuel chrétien ba pekisa basi na bango ba bala na bango na mbongo ya kokota domaine politique congolais na mboka na biso nazali contre madame. Bon, majorité ya mibali oyo basi na bango bazana kati ya ba domaine politique crainte na bango bon na kutaya bango mingi te ebele bakoloba pété parce que ezali ba affaire moko personnel bisu tu ba bango kaka na kati mais seulement to yebi ba célébrité ebele ona kotanga bakomo na bango awate basi ebele oboyebi na mboko bazala ba ministre plusieurs fois boke notala ba foyer na bango vous allez remarquer que ndeko Moïse azali na moi raison moké na wa azali koloba et crainte ya mibali ezalaka nini. Moi, si ce qu'on permettrait ya qu'il y ait une politique, moi, si Ebisanga a commis déjà qu'aux à la paiement, na ministre intérieur, ministre de la défense, ministre de la communication, généraux, président de la République, yo mobali, est-ce qu'on a sous na valeur, na poids? Je ne pense pas. Mais nous avons des femmes aussi. Peu importe, parce que Bassi Bazali, hein, peu importe rang nae, peu importe élévation nae, nazo pesa toujours place et pas ya mobali nae ndakisa na koloba parce que batonga na kutoya vraiment onayebi ndakisa lokwa maman na biso premier ministre maman Judith Tuluka Tsuminwa azala ministre na biso ya plan plusieurs fois na mona toujours coaché sima ya papa o azali epunae na moni premier ministre na mona toujours papa pene ya maman ko pesa coaching et maman ko respecter o azali ba ABC ya musala nae je kutoya maman na biso Adel Kaina Maina même chose je vois maman na biso Nobertine no Matanda mère lui ya commune ya Lemba toujours derrière son roi Wazali mobali nae atangolaka na coaching ya mobali nae donc exception ezali ebele na kotala ndakisa maman na biso Nathalie Azizamuna na ba grande fille déjà lelo o ba koti pe na kati ya domaine na biso politique na kotala maman na biso Yolande Lebe bazali tellement ebele amis téléspectateurs mais moi je pense que exception ezanga raté na même nyonso bandeko o basi banima basi na bango kota politique basambelaka nzambe makasi basi na bango batenga maté et basi na bango bozana bolingo solo ne bolbaka pour les meilleurs pour les pires. Très bien, je vais lancer ce message na basi nyonso tam sous Claire Diane pas avant pour ça la politique. Voilà là j'ai ça la politique yango ya ba Claire Diane. Oza déjà na 45 ans. Oza femme mariée, au beauté déjà bonne. Yo qui se lancer la politique. Qui on a la politique on a eu le camarade soit libale comme quoi embêté yo soit mobile no akoi ndo côté na domaine politique pour le cas d'intérêt et je pense que de femmes de valeur au bazali na besoin basala lobby ba Jili Tuluka le bazizamuna na le bazala ba Nobertine Matanda le bazala ba Riet Wamu le bazala ba je sais pas moi Sylvie Yenga basi banso na tangi wana bazali na ba cursus na bango scolaire académique au basali yo zali na posa ya kosala politique qui est d'abord na science politique tangela yango tango tangela yango ozana ba notion élémentaire na yo tala siko idéologie combat politique olingi omene olingi ozala opposante olingi o accompagner gouvernement to olingi nini tala ba parti politique yeba ba idéologie na bango ba doctrine na ba parti politique e kolobela nini et c'est par là que tu vas commencer et vous allez voir que lorsque une dame commence combat politique nae azali na no mariété nzamba atindela kaye molonga ni nae na kati ya scène politique. Je donne un exemple, moi ça banda sisi kelasi nae à côté na parti politique abandi ko yevre mais na kati wana nous avons aussi des jeunes ba aussi ça ba kelasi ba ko buna na kati ya combat ba ko militer nzambe asali lelo mobali songolo pakala akomi ministre akomi DG na parti na biso na bi Claire Diane moko azalaka wana aye kozonga asengi loboko ozi loboko siko tango couple wana balanaka ezaka pasi sikoyo pour ndeko Chris abote la maman Claire incompréhension ya kotika politique
parce que à côté na politique ayebi déjà fonctionnement ya politique et les longa na baye ezali moi passé mais différemment na yo moi sur babalaki ozaki politicien te yo komika kana 45 ans au la politique 40 ans au la politique 30 ans nanda au la politique bana nanda ko komi kotikela bango nono na bango azali bonne na bango azali je ne pense pas ba jeune fignon so bozana posa au la science politique référez-vous na basi ya solo o ya ekolo na biso référez-vous na basi ya valeur ya République démocratique du Congo bon ça la politique c'est pour avoir de l'argent bon ça la politique c'est pour na ozana mibali bon ça la politique c'est pour ba yeba ona mokili mais bon ça la politique pour bino basi comme on a vu les à la graver dans l'histoire ya mboka na biso République démocratique du Congo bah ça la politique pas pour gagner de l'argent mais pour faire un nom et laisser l'histoire dans notre pays. Je pense que les alliés message dans la que lancé surtout dans jeune fille au bazota la biso sanet moment bazali ba étudiant en sciences politiques ba salipé sciences politiques te bazaka na posa ya okoma pe batu na mboka na biso République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup madame.